nsanguma likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele nsangwema nsangwezi likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele nsangwema yona ya yonga na yanga likamba mabele nsangwema yona ya yonga na yanga likamba mabele nsangwema mabele bakoko batikelanga likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele. Tout simplement, c'est facilement, c'est palpable. Donc tu es comme Abima, la lekine à moi c'est facile, mon Dieu. Prince, nous avons je crois que nous sommes bien, parce qu'on reconnaîtra facilement. Et du moins, on reconnaîtra facilement, mais leur vie, on reconnaîtra qui est si facile. Nous avons par rapport à l'olenge à papa Nabino, et l'olenge na ya Rosalana, nanga tozalaki, nakokaki jamais ko tika bino libanda. Depuis Nayaka, na luka bino à plusieurs fois. Toyaka na petit frère nanga Gaz Masamba, ye a umelaki na eta azongi na ye na Angola kuna parce que ça pétrolier, ça na ye kuna pétrole. Ye na papa Tony. Bazongi na bango. Na luka bino à 3 ou 4 reprises na lupango eska bozalaka kuna lupango boteka pe bozati. Ma petite sœur Lina. Oui. La seule et l'unique. Oui. Ah bon, moi c'est là. Mais pourquoi pas? C'est ça qui te gêne. Ça proprement dit, ça c'est pas un sacrifice. Parce que surtout on commence lorsque Kaya appelle la Kaya, appelle la Koufi, Babi Kaya Kende qui n'a pas beaucoup comme sous que de Koloka, moi ça me parle. Il y a ça qui passe dans la banane. C'était tout simplement c'est ça. Tonton, pardon. Les qui n'ont là. Oui. Nasala n'a inceste. Pour ma cambouée matin. Qu'est-ce que vous attendez par inceste? Et non, excusez-moi. Supposons que Nasala. Nakobana na koyebisa na loleki na nga ndenge nini et soki baboti na nga bayoki yango et après et que ça la comment que c'est-à-dire sacrifice on a voilà. Chico, tu as des yeux mais tu ne vois absolument pas. Non. Tu as aussi des oreilles mais tu n'attends rien. Jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau. Non. Vous savez ce que j'attendais chez toi? C'est comme si tu n'as plus besoin d'un fille au matin à bon moment. Tu ne seras pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Tonton Noé, Nazo Lukana Bomba, c'est ça. C'est pourquoi non, mais sacrifice, faites ce que le maître dit. Nengeka nzamba sala kama kamunaye un jour nakutani na lordi na bandi na tindela ki le message koyokaki. Mais makambo yeye on dit gloire à Dieu parce que nzamba sala kama kamunaye selon yeye. Selon Ndenge Abungsara Makamnaï. Moi, j'avais désiré, j'avais pensé à ce que Bino Bovanda Awa, Bozala Awa et Pananga, le papa na Bino, Bozala papa, oui, Zangaï. Donc, Bozala d'inquiétude, hein, Bozala à l'aise. Bibi, Kabibi, pas c'est là. C'est ça, on m'a bêté. Mais on a préféré qu'il bouille. Voilà. Quand on t'attend, ça demande de dans l'église. Le pasteur a fait une prière, moto ça. On les a prié moi tout le temps sur les mandats pour tous les animaux. On a préféré que dans un premier temps, on va l'enlever aux animaux. On va les animaux dans l'église. Si on va prier ici, on va en aller. Vous savez, c'est comme si on a résisté. Je te dis tout ce que le maître avait dit. Vous savez, le Seigneur a dit, il t'a donné 2 jours. 2 jours, deuxième jour, on a souka na miniko bandalelo.
Si tu ne couches pas avec ta soeur, ça n'a pas été. Et tu le connais très bien. Yem Taaki Kolokote, Yom Taaki Koloke. Alors après sur cadeau, ce qui est facile à le faire, tu commences à faire des tiraillements avec moi. Je suis un simple envoyé. Il t'a donné des jours. C'est ça qu'il m'a dit. Si tu ne le fais pas, ah! Sera ici ma prière naie, juste quand ma prière sera ici à Roya naie. Noya na maman, noya na maman. Ils ont reçu des semaines après ici noya na maman. Mais n'a pas nous regarder de temps en temps tout le monde a isa bien. L'impression non tikalate. Il y a principal aux avocats qui leur viennent d'Anjoli. Ah non, il y a l'envie non. Eh, Ça va pas passer ça. arrête de pleurer, Nini. Envie? Non, il y a Allez, arrête de pleurer, hein. Tiens chez papa. Oh. Non, fille. Bon, ça va. On appelle ça yo transport comme ça, hein? Ça va pas. Non, il faut mais ça vient de décaler. Ah, Nzambe. Makambo nini nake komilokela oyo? Vie yango ya koanvie eza mabe. Nabima na leki na ngai. Leki oyo ya ngai ya mwasi akoma mwasi na ngai. Chaque 2 heures, nalamuka pour ça le sacrifice. Le soki te na kokufa te si nakotaki makambo oyo ngamongo na milokeli kaka mpona koluka intérêt ya famille na ngai. On a comme bien. Maman Bizota, na makanisi na yo. Tant yo zui bana ndiko wana ba ko fere wana. Yo che ba wona balaba. Eza ko ba ko mwana. Ba fazer. Eza oyo to sola na kati ya femme sage te. Mama, o ba ko na bango. So ba ko ba nani? So ba ko ba tambongo. So ba ko etalinga te mama nanga. Etalinga te? Bizota. Wana eza mate ya la femme sage te ma chère. Auto le bar na kati ya femme sage na okopeta mususu ate parce que oyebi bien très bien. On est madame le contraire. Soka, est-ce que nga na kokoyeba motif nini oyo fela wana? Eza po osoko kasuko lesa bango te, kolalisa bango te, kolatisa bango, kotangisa bango tomi. Pour makambo wana ezolekela ngai. Mama koyoka ndeza mabe. Il faut qu'il y ait un bon moko otunanga. Maman, na kutana na musaya nzambe moko atelemisanga asakola na mpepo na bana wana. Baza ba ndoki mama. Muto ayebe ngati kutengera comme par exemple na boulevard atelemisanga. Aisinga ojo ko faire grand frère na yo, atikelo bana libale ya mwasi na mobile, bana ko toujours mwasi ngabo mayo, mama muto ayebi ngate na ville na yebite. Nana ko ninga ofika na ko vivre manda ko. Si maman Bizota, femme sage azape mwasi ofa boetaka mabolongo pona libota. Na beti mabolongo na lebi mama. Tama ko so. Yo kana na maman Bizota toujours sur le
après des jeux. Il y a 0 heure. Mon Seigneur! Naturellement, et il a dit, c'est tout simplement, c'est facilement, c'est palpable. Donc, Tcheko, Abima, la l'équine à moi, c'est facile, mon Dieu. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Mama, Mama, Papa. Puis on va dire que il y a pas dit ah on les la bonne maman vraiment bon qui peut être vraiment papa la gagne. Papa. Ah. Il y a pas dit maman était homme tu peux qui peut ça tu peux pas dire canada. Likamoni. Mananga. Femme sage aza oyo abeta kama bolongo pour la beta. N'est-ce pas femme sage aza oyo atonganda kunae? N'est-ce pas? Yoko ko beta ma bolongo te pour na bala soya solo bazana sorcellerie kindoki wana sila. Ok boaka ba ona balabala po balabala abota ba. Bana na baza bana na yo poko baza makila oya yo. Bana ya ndeko na yo. Indirect te mais direct. Comment qu'on se comporter boy maman nanga? Ata motema wana maman. Okola ta mote pour na bana wana. Mabisuta. Kanisa. Fanda kanisa. Lelo bana na bakoma ba orphelin na volonté na bango te bango tende batombola ki musaki. Nzambe biso yoyo tolingi o conception orphelin. Lelo ezanzia na biso nyonso. Mama na bazana. Kanisa malam bana na bazana maboko mutu mususu te. Bana maboko na yo ndeko ya papa na ba. Neti par exemple moi si le cours sont fouté la noyer sous ma classe T. A koki na ko apprendre métier moko. Et apprendre na musala ya maboko comme ça pour s'en sortir na vie. Tozan na partenaire na biso mususu. Maman Claudine. Yé azana salon na na concession mwana te. Salon na ko monango la mèche dorée. Oko koti na kuna. Ake ko apprendre na métier. Ba dépense métier maman. Non. Là t'as monté maman. Zongira mwana envers bana. Ah. Tcheko. Likamoni. Tcheko. Yosefu. Ah, ujana kapesi ba jobe ngosa ka debi sala wana. Ya kotala mwana likamoni. Sisi pela ndako soki ngai te yaya. Soki yaya te ngai. Tcheko. Ko ko lela kani. Pena yo pe ko lela ka ko lela ka ko. Como tu vai dizer? Ngai vendo na não tipo, eu podia que ninguém vai dizer, mas já foi na eu estava na bien te ninguém vai. Tcheko.